Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Merci vous allez toujours y avoir DSV Bertal Nabanzi bande konangai na ye na eloko be moko motuna na ngai na kotuna bande konanga ba congolais pe ba congolaise ba lisolo pe ba lisoloise. Est-ce que congolais aza déjà na mesure ya kosala ba débat politique ou bien ba débat contradictoire? Wana motuna congolais a commis déjà na mesure ya kosala ba débat politique, débat contradictoire. Moi je dirais que non. Est-ce que ba politicien congolais ba commis na mesure ya kosala ba débat politique? Na roloba que non. Parce que ceux qui na lobi boye ezali pas pe mawa komona ba congolais autres ko benga ba autorité autres benga ke avenir ya lobby ke na table ronde kuna na Washington ndenge ba sagitaki na ba propos ya monsieur Martin Fayulu. Or que Martin Fayulu alobaki des choses oyo bako débattre yango, de faire des débats. Alors bandeko botala ndenge monsieur Lambert Mende azalaki agité, ndenge sale ekomaki mobulu bana ya classe kutu bazalaka na moi maîtrise, ceux qui mettent beti na mesa ou bien ceux qui mettent talika na misu. Mais tout moni Lambert Mende et puis bato a PPRD na discours ya monsieur Martin Fayulu tala ndenge sale ekotaki mobulu. Alors peuple congolais et les politiciens congolais bazali nanu capable te ya kosala ba débat contradictoire oyo ayoka opinion ya muninga après ozeli muninga asilisa nde o répondre pourquoi peuple congolais azalaka na maîtrise te azela muninga loba asilisa soke komitangu na ye. Mais to moni ba cadre minene ya bongo ba sali soni pona biso ba congolaise pona biso ba congolais et puis ezali soni pona komona makambu ya mboka na biso mboka ya Congo et sengeli biso ba congolais to ko solo na kati na Congo te. Il faut makambu na biso to mema yango na mboka ya ba impérialiste biso na biso ba congolais to fandi et puis mindele misatu mine bango ba fandi lokola ba chef pour bakatela biso likambo mais likambo ya Congo biso mo ba congolais tozokoka ko résoudre yango te. Nazali ko senga na ba congolais pe ba congolaise nyon surtout vraiment ekomi soni pona biso ba indo makambo na biso tokokoka yango te tokomema yango biso ba congolais tozali ko swana biso na biso mundele afandi. Est-ce que biso ba congolais tokoko koma na mesure ya kosala ba débat contradictoire te? Yango wana DSV na félicitaka Francis Kalombo parce que Francis Kalombo azali mutu oyo akotaka na kati na diaspora na ba radio pona kosala ba débat contradictoire. Mais batu misusu ya PPRD balinga kosala ba débat contradictoire te bakimaka na félicitaka lisusu Papi Tamba. Pourquoi Papi Tamba akotaka kosala ba débat na batu? Alors pourquoi Mende, pourquoi Evariste Bouchard, pourquoi tout le monde va taper PRD balinga ba débat contradictoire te ou bien ba combattant dans une radio ba fandi deux personnes bazo sala débat? Pourquoi balinga yango te? D'autre part il a kisi immaturité na bango parce que tomoni Lambert Mende na Martin Fayulu ndenge elekanaki. Alors si c'était au Congo, cela veut dire que Martin Fayulu alingaki kozala mutu moko l'homme à battre, mais tala na mboka bapaya ndenge réaction na ezalaki. Ya solo bandeko bino nyonso tu bozana misu ya akomona matoi ya koyoka motema ya kobomba
Monaki o il kanaki. Et ça là qui a toujours à DSV Diana sur le foot de vos pertels. Moto toujours na kati ya bato nde tokuta le susubobo meseni. Moto ikisa moto ikisa misala ya satana na boka. Moto